Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Popola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Makile Panzana, moi je croyais que c'était parce que Moutambi Moutangaï, Nambi Moutanzanais a été là. Benji rapidement. Oh. Ah non, moi je t'en ai bon, ça va, à 4. Deuxième appel. Bien que Moutan Koufi, je vais un téléphone. Mais visa nan. Non, c'est chico. Nabi Lumbu, abi oui. Ah, Afandeni. Nakamagan parce que tout ce vendredi, jeudi, à Zaki Paye, puis la benga na bonne en Kende. Nazari na Kana na Bambalé. Na Kanda et puis la na. Bambalé, bah, il est au Basala Kinga. Voilà. Na Boye au Kende. Parce qu'on est bien à ce qu'on vendredi. En tout cas, là, c'est foufou. Comme ça. Donc, tout y a dimanche pour relier. Ici. Dans les babinga lundi, c'est un profit. Donc, ça, la Kinga vraiment bien été. Donc, je peux s'engager à fièvre. La fièvre, vraiment, en tout cas, on lit mon épée manakimia. Merci, mon épée manakimia. Tu veux dire que va dire le bama trop que chico pour la zaki délaissé. Je sais très bien que non, à un moment belé opportun, vous allez vraiment ensemble. Vous allez chico ensemble. On a évité témoignage nini, batapoto ba Orlando oyo ko loba par rapport à chico pour ne pas avec azaki délaissé. Azalaki délaissé te. Omoni mutuna mutu azana façon na ya ko vivre. Et là au monde na lobaki biso na biso artiste to lingana raté. Na ndenge ni. Par exemple, là il on a pu comme la kingai. Ba ibisi ba producteur ya poto que non bazo associer bagarre na misala te. Oh yo pe comme la tu. Oui. OK. Ba biloko na siko na bit photo evitaka yango. Sokoza na mutu na oyo bwakaka. Asepela rappel par exemple la 7e bagarre. A tout donner une 7e bagarre. Ko linga ko boma muninga te parce qu'on ne sait jamais. Yo so boma muninga pour ça la baisse na auto musuba mona que non yonde mutu. Ozalaka bien yaza mabe. Donc on dit que ça moninga bongo so bateke non eloko ni ngozo lukela moninga. Ozoma ba biloko na photo evitaka yango vraiment biso na biso artiste. Yango moni réputation na biso so que les mabe bazolo ba que non to lingani te. Pona na biloko aboy. Pour nous azaki délaissé parce que biso moko bandeko na ye. Voilà. Kotongana ko loba na mabe. Ah ye kutu bona il faut finir bouton. Ayaka ba tournage retard oui to boyité. Succès et memara mutu na bandenge belé. Mutu mususu akoka ko gérer succès na été. Ozomona succès tinda mutu mususu na sika moko boye. Wa banda ko kota te. Akomo ko kota yango akoma na ba façon moko boye. Il faut comprendre mutu to zala mokili. Voilà. Hein? Yo peut-être comme na tango na comme na époque na comme na ba succès na yo. Au sala kandenge chuka bando sala. So bando ya 7h na ba tournage. Tant comme na succès, au comment le ba 11h 10h. Tu vois? Tant que ya comme ba erwana batamite mama be bazanga to basala ka wana. Abo fina e bolongola e. Yango moni chika comment qui délaissé, comment qui vraiment comment il na coin na emoko vraiment ça là qui vraiment passe. Bon, ngana bana ko zala na ye parce que tu as une pendant pendant 5 mois. OK. Tant que tu voyage aye, elle nga kita na hôtel, nga bito kita na hôtel ti. Comment ça na hôtel ko likake o sala bo bien ti. Va na ndage pa na ngai comme ça au Luganda on a kimia. Ndi to vanda kini 5 mois na pa na ngai tant qu'ami. Voilà. Donc na yebi chiko na yebi caractère na yebi comportement na yebi loko linga raté, na loko o ya linga. Chiko za mutakanda mingi, chiko linga buzo bate, mais chiko ayebi ko pardonner, ayebi ko kaba, ayebi ko seka, ayebi ko vanda na bato. Ozo mona mutu moka za parfois za te ngape na za boye, na za pe na ba caractère na ba comportement na ngai. Et ate no société mbaga linga loko boye to bige no azama ka mabete. Ça me linga loko wana to tiki. Ozo mona to tamo to seka meto linga ni te. Omoni ko sa biso mabe yango wana ka.
Merci beaucoup maman 7e nabi que na otiko parce que bon attend ya passe vraiment merci mais comment on a que batapoto ba diaspora ndenge baza ko déplorer na comportement ya ba comédien par rapport à liwa Chiko Pululu et là maloba mo loba mettre non te to boy ba $20 ya batapoto est-ce que na oyoka maloba na yoka ki yango te mais baninga na ngaka comment dirais-je baninga na bino ba journaliste ba ebisinga yango mais ngana na yoka yango te na yoka ki mais papa Kaloum taloba ki ba $20 batapoto to lembi yango. Ah bon? Voilà. Bon, Limbisa Bisso, tellement que nous sommes des ingrats. Voilà. Limbisa Bisso, vraiment. Ma bien Bisso quand il y a un tout ça d'artistes, il ne faut pas comprendre les Bisso. Ma bien Bisso quand il y a un tout le monde a dit que Basala Bisso, Batinde la Bisso, valise à Bilamba, Batinde la Bisso, Bambon, Batinde la Bisso, continuer un peu continuer la Bisso jusqu'à aujourd'hui. Mais tellement que tout ça a intérêt. Donc, Limbisa n'a pas la vérité, n'a pas de salaramade. Pour mon avis, sur le moni bazosali sur le moni mutu azosali sota na 1 franc na ye azu souci wana robengo appelle ce code donc c'est que mutu azana bolingo na yo ozomona tozo le bakaka boy pona nini po mama asokipaki na biso c'est ça oui. Alors un jour pe tozo apeka ba ingrat ka pas mama lisusu parce que boy to vivra bongo ti to moni que non bat na biso poto balobi na biso tout cela na bango dans le calme tout le monde que non en tout cas bande ko na biso bolimbisa biso tali kameleka ki mais ceux qui yo olobi bongo te bi que non abalonga kuna pona $20 bolimbisa de biso par Halloween na osengele vraiment bolimbisi vraiment en tout cas tout ça batna bino be baraki le coson de moto l'équipe biso on moni tout le babongo en tout cas pour tenir biso pour regarder tout ce qui maman sunga biso parce que bino boza na poto biso na kisasa maman sunga biso parce que ayebi ozo ko se passer na kisasa ozomona to yebi ke bolobi mingi ya mabe mingi pe ya malamu en tout cas na osenga bino vraiment bolimbisi boza na biso bien biso peut na bino bien en tout cas un mot na yo pona bana kitambo par rapport à exposition ya corps ya Chiko Pululu nenga bazo banga ti bakozoka na machette un mot pona bana kitambo non kitambo eza bien kitambo eza problème te bana kitambo baza bien nga zo commander bazo ba kitambo kulu na ça ba ninga no ba comédien ba loba ti on a réunion. Ah bon? Oui, que nous allons banga lichette, va voir au soka, bani. Non. Ngaza koko na ngai kapinga za na kitambo na kenda kitambo na ebi kitambo. Voilà. Donc kitambo eza bien, on te la bien. Beaucoup mais c'est kitambo azali, to la vraiment sécurisé. Ata pona beaucoup mais c'était mais bana kitambo ba ebi ki ba artiste na bango, ba ko lande ko na bango vraiment tout kana bi ke ba ko encadrer biso bien. Et lo mo ko zala mabe. Merci beaucoup. Ba ki wana misu balanda biso bité bolanda biso te to so luka to longolango awa. Et ya 50 puis ba tuza kuna ba misu bazaki déjà pas na bango to bino ba tuza kuna bozela biso ka côté kuna ou soit na 50 biso to longwa kuna tozoya. Donc ils ont vraiment passé. Ils ont passé. Ils ont vraiment émotionné Makassi parce que nous très bien. Aux actrices Oyo à travailler trop. Nous avons travaillé trop na Chiko Pululu Batbolanda. Nous travaillons vraiment trop. Nous avons habité. La relation ni vraiment Oyo bando garder na ya malam. Donc nazaki la relation moko ya bien. Nganae tozaki bien. Nga Chiko malgré ne ba mutu azanga mabe na été. Chiko azaki mutu moko azaki bien. Nga no bakanga mabe na ye o batando monika mabe azaki kaka trop star. Aya banda opesa ka musala na ye donc azaka trop star. Soki osola na été ou soto za mutu moko toza na ba succès na yo. Osola na ye to bima na sima na ye ce côté ya fandi. Tam suko pisa na tete osese ba black té. Po aussi kama kasi. Voilà. Aussi vraiment makasi. Mais ngale na ki kokote ya zaki déjà ayambanga bien. Donc tout ça là bien, tout solo là bien, ngasuka bandako ya kolukanga. Omuna lem supe na zana na ndaku te. Omuna tamsana za azate to tourner awa fanda awa. Lokwa azate biso to tourner awa na ba mayo ba mayonnaise omuna ba tourner. No yaka on va pouvoir auto tourner a. To boya ba bi ozala aba tourner a nanko. Donc tout ça qui la relation moko ya bien. Mais comment na moment moko na masuka awa nde abande komona na tsuti. Abande komona na. Parti on a ba limusatié. Banda ko benga suna ba film été. Et ça par rapport ba limusaki était banda ki ko benga na moni musala oyo batu bakoma ebele toza ebele. Et ça na batu mususu. Ta mususu po acha ta mususu kwa mona fo amona ka ole mususu mona naka. Azimba moko idée na yo. OK. Et ça batu suneti Chiko azaki pe trop ba voyage. Voilà. Leo yo OK place moko ozomuna na bande ko na ote. Bamona ko lisuté.
numéro na yo so babengi yo toujours muta yambaka oza star oza artiste numéro no so bengi muta yambaka kaka tamso bande kono bazwaka ote donc ezaki na moi passe au monde batumsu ba ah peut-être aza kinte pour shuka zaki vraiment pour mon na kine mso sala ta ba 2 mois 3 mois ezaki un peu difficile voilà abande moi ko bima bima na ya ko bima sali un mois 2 semaines donc azaki vraiment ko tambola ka pona musala na ye. Merci. Donc c'est un peu ça. Merci. Abez moko boto na yoka ki message wana. Na ba te na loba nini na so kaka mabe moko boy. Nzambe kaka. Ako comprendre bandeko. Peut-être so ba ko ka bango lo ba ko comprendre ça passe ko perdre moko azalaki trop cher pour na bango. Otala pe ba bon moment pour te passer ensemble donc ndona oka na kati ya motema na ngai na natikala mpe jamais na okoyoka boye nakufeli na ngai bato na bafamille na ngai mais oyo ya Chico Pululu vraiment en tout cas nayebi te naza vraiment ya kozoka Comme bon souvenir Chico Pululu au lieu de verrier avant Liwana. Oui, eza ba conseil oyo banda kopesanga et puis omoni ba vie yango ya ba théâtre ya biso bango baza bato ba salaki déjà kombo ba avant biso je toza ba autoye sima to sala ba kombo donc azalaki naloba kaka pa président ville loin ya za lokola deuxième moto ya pesanga ba conseil ya orientation ya vie artistique na ngai et puis to banda ko joa temps pende ola na chambre moko la mo na chambre moko même hôtel à Cameroun, Ouesso, Kinkala, Brazzaville, donc toujours vraiment battant vraiment à donc à chaque fois, à tout moment, avant d'être apporter un conseil qu'il y a à faire vivre, mais mango boitala. Au moins les lots, ce qui nous va permettre aux jeunes opportunités mon boy. Il faut que saisir et yango kolinga ko perdre en côté pour le beau bandaka ko kanisa ah ce qui na yebaki donc il faut que tambola boy et puis na vie artistique autant un peu ya ka pa ya moto et loka liboso basi nano batu bayaka yeba nani okoki ko approcher pe nani okoki ko solisa et moi sinon okoki pe ko linga pour moi sinon ça moi sia ko linga te moi sinon ça moi sia ko vivre na yete je bayaka pona ko kitisa biso biso bayaka pona après ça vraiment ba conseil belé par rapport à la vie artistique na ngai donc na mona ka le wa do film mo boy ils continuer na nukaka dans na éviter na ba tena lo banini c'est une chose pour comprendre ça passe nous mo yo ya pour la porta pona ye ça passe pour mon na état mais papa ya mapia à propos ya union sociale on a dit soit bishop les sons nini oyo koki ko attirer na temps oyo nanu yuza vivant nanu profiter parce que lobby biso nyonso to okende lobby pe makambo bimansima te ndenge ya président Chico Pululu et komi obima boye les sons nini oyo na bomoino oyo yuza ko attirer propos ya liwa ya liwa nyonso epesaka biso leçon donc muto azwaka leçon te par rapport ya liwa c'est kaza mutu te c'est même Bible je recommandé bisoto kendaka beaucoup plus na bisika oyo ya matanga et na bisika oyo ba fête pona ba fête na ba sengo wana ba sentiment ko bina wana to ko joa leçon mon côté mais na nzela ya matanga to yeba ke non a pour bande ko loba pe lokola ngai ya ngafia abande ko tambola pe lokola ngai abande ko jouer pe lokola ngai pour que leka ki ngai na succès mais ce qui lelo nzamba permettre taza na bo moi c'est que lobby pe mutu mususu pa kolanda c'est que lobby pe ya ngafia pa kozala te donc ça déjà leçon donc était biso donc on a kana mutema nazanango on a kolo apena bande uka to banga nzambe to sala kama makambo ya malamu po on ne sait jamais o lobi bombe libiso na mutu subitement que mutu akufi donc ils a passion vraiment et vandi na mutema ti lelo na bandenge mo boito binde to lobati ils a passion vandi na mutema ti lelo bo bindenge ya kolobate mais na ndenge susu bino bozala na matanga après matanga bokei kinga kati ba diaspora basimikeli bino puis bokendaki kobina etanke botiki ndeko na bino na place ya malili boke kobina mpona kozwa biloko na nyonso ba diaspora baloba d'après yo koloba nini parce que bakondane bino
toi accepter quand ndeba oloba ndeba lobi toi accepter parce que les a joué au corps réseau bima mon ko répondre ba question mususu ndeti ya bongo et ça la passe moni passe biso to yoka peut-être ndeko mususu za libanda amona ka pululu akufa ki amona ka tokenda ki peut-être quelque part mais abi passe to za na mutema te OK aza moko za kana biso za artiste donc biso ba to na passe makasi na ba biso to za na ba gag to kuma ba gag to kuma ba film to bi ki to za ngele mamo on a gag songolo et banda senga ye on a filmé mo banda senga donc toi na passe tu aurais jamais ko mélanger le jour va critiquer la mort le jour il y a sorti à Cornaé pas dans rôle va avoir l'impression va souci na yo aux à propos il y a des fondations parce que ça la biso tout pas si ko perdre artiste monene le la Chico Polo ou ACPC biso temps ACPC qui paye aux collègues na yé que soit aza ini nous na musala d'abord merci et puis premièrement d'abord on a émotionné ma casse na banda aux allez émotionné depuis le premier jour à Koufaka na za ko solana bien ayamba ngai na groupe à présent papier Kader master na ya banda pe sa répétition ton aye ayambi biso a pesi biso chance to continue groupe mais na zo des chances à jouer net. Non, ça prêtait lundi, na kende tournage avec PK pour na que jouer na e babengi biso qui tournage déjà reporté chez Kopolo la Koufi. Quel mauvais souvenir moi ya mabeo na zui na vie na ebiti na perdre papa Masamba wa groupe Ngombe Bush na zana poso jouer na Koufi na perdre présent Roger Vika Mundweri akufa yeso na perdre donc comme on a 3 personnes on a zana poso na bango ba Koufi. Donc ils ont vraiment passé ma casse, ils ont passé il est là jusque là et puis dans le matin journée souka on a zakanae to zakana ba vie yenga na ba vie nani na tournage mon quoi yewana to monani na ye na moni lisusu ebisinga ça va lundi to jouer lundi en ya Koufi vraiment c'est trop regrettable pour moi. C'est trop regrettable vraiment mais ba leçon ni nos artistes boza ko attirer à chaque fois parce que artiste na ni moko et ba leçon ni nous boza ko attirer ba liwani so artiste ba ko quelle leçon donc to za vie au photo to attirer mais ne lo lengi ni faut changer et tambour. D'abord to za un slogan motolo ba mikolo aimons-nous vivants. Slogan non lingate zalaka kake aimons-nous vivants ngana epano air love aimons-nous vivants et ça quand je dis air love aimons-nous vivants na linga yo ya solo vie na yo ki ba mambo belé ki toyoki ezala rimer parce que biso za ba no toyi biso ye ba o il kaka kala tant na bango biso yebiti selon ba rimer que via comment na ba problème ba raisonnement ba producteur ba tikaki même biso ba ndeko na biso pe to tikaki na ba problème na ye moko mutu ezaki ki ba raisonnement ti mais na liwa na limpena on a repesa comme conseil za ba grand eza ba biso ba petit za ke ba o ba oya to lingana ya solo linga e pona solo linga nani pona solo linga nga pona solo et parmi nga na mabe donc limbisa na nyonso yoka o mutalobi na ote so yoki likambo tuna nga koyoka te tango yoki pa muninga mbamo yo zo frimele nga autant yo punir nga na musala mobo ebi combien de personnes va vivre na sima nango combien de personnes ba ozanga makambo so yoka nyenga na eloko mobo. Donc tout l'ingana et nous vivons on a quand on a BTLCT za solo. Merci de connaître. Que voyage, que voyage. Na ukeni kitambo pa sai boy. Ngabime ndeko nga pululu amwa kezo na ukoma na pale na kutani kanal eki na mbali. Pululu azatenderi. O te via za ba voyage boy. Na ndeki pe to kutani te na ndege ya yoko kufa. Donc sala nginga passe. Mais bato belé bazolo bak famille nae artistique ba soutenir qui est vraiment te ba soutenir qui famille na été au biologique na makambo matanga. Pourquoi est-ce que bazolo ba bon alors que biso to yebi que famille artistique ba sista qui bazala qui tout près ya famille na. Pourquoi est-ce que bazolo ba bon c'est vrai que ça lokuta maman oyebi Congo na biso balinga utambusaka sangwa mabe nangola balobi ennemi ya congolais kaka yo moko congolais. Donc tina ngola ko leto to bo mana kaka banani ezate bangole ya kuna kaka biso la biso likambo va ko lo bango foko monango neti ngana ko lo boya nga o pululu asalela nga na vina nga
ngala bandi théâtre na sali na nzoto na sali na groupe maboke na ye na swa bala ya satula mutu moko amatsaka nga avion te mais na sixo satula apesa nga to travailler na pululu aye ko to marcher ya pont noir ye ko takenda te pour sérieux la bakala kopo yo bakotaka makina badadi kitambala il fallait bakende mikili mais producteur a uta pont noir aya to katsanga buto to bateau to komina maya to avion donc il tourne à matin vieux ça pour la pululu. Donc il ngolo bakeur bo assista qui est pendant tant que yazaki na morgue avant que bébé bimalelo. Bon ngai tangwa kufi mutabenga ngai zolo abina ngake yo vandi na ndako kuna pululu kufi ngala chaki yango duti ngabi bo ça va na manako do sukula mo bilamba mo mikenga habite fona kata na koma kitambo na longo pe wana na komi kitambo na komi wi na kekuta pe baninga ba komede vandi bazolela pesa hivi soma wana ba vie modelo ba nani ba tutu to vande tikamo ndege pe ba to ba kena rodwa de baba ndo benga biso la telefone ke boleka to komi do jana na ma campagne boleka to ke ko kutara ka kuna la mort na ndege pe to yaki ti to kutia to komi ya na mort na ndege pe de yaki to kanganya ngo na ndege to chaki na mort siko pona ba o batikali ba artiste belé batikali o bozo continuer musala o pona ko tombola mboka na biso Congo liboso eloko nini conseil nini ozali ko pesa na bande ko nyonso ba artiste o batikali na kati ya République démocratique du Congo pour ba rumeur rezo continuer toujours kolobama makambo ma bezo continuer toujours kolobama na ba o boza déjà en vie conseil nini o koki ko pesa ngala lobi boy po babi bate ya mwana oyo bate ya mwana na muke soko moni bato bazolo babongo mbuma setenga man omoni nzete soki tengami ato diresango eko bonga sute menga la ndenge nga na to senga ka to sala bomoko to tika ko inana ngala yebi ke chef ya biso nyo sodali président Masumu ata to sali la biso bwa ndenge to sali ba makamu susu ba groupe côté mususu mais to yeba ke chef ezali vie Masumu lelo so vie Masumu abike boya réunion yali to sangana to zala bomoko to kende to yoka yepo nini yaza president ko nzoto ya de fait na biso artiste Pululu Chiko de place ezali yango tozolanda na bandeko na ba comédien o atiki awa tozoloka bazi na bango na mokili ndenge nini Pululu a se comportaki na oyo akutaki comme basaki ba grand na ye pe ba oyo bazaki neti ba petit na ye pe ba oyo bazaki ba minga na ye siko awa na zui Coco Seigneur. Bonjour Coco Seigneur. Oh bonjour ndeko na mai. Mes condoléances. Oh nenga to le la tongo midi pourquoi. Merci. Coco Seigneur ko bete soli solo Pululu pa na yo azalaki nani? Pululu pa na azalaki mutu. Azalaki mutu. Nzambe akeli biso pona bomoko. Tozalaki na bomoko na biso. Donc c'est ça. Bonsoir tant ya ko etaki artiste na musala na bino ya comédie. Bonsoir tant ya ko jouer na Pululu ata scénario moko. Non, pièce moko mais tableau moko te. À part on a c'est fini. Bon, à part ma maman, bon, on a été quelque part, avec moi bière, moi étant que petit, na une fille na ezakité. Te ezakité. Na musere tanyoga. Akota jardin na marque na marque na batana na te. Non, yo. Na bima ba moko boy, na bimi pona ba masanga ti. Yo est-ce qu'on mise à part na ba comédien pour moi. Ah oui, moi ça me pense na ngamo quoi. On y comportement bon. Na ngamo po. Na ba de ndo ye. Na mi pesa respect. Un homme te faut me pesa kilo yo mo. Comprendre. Pour le ba manquement comme ebele. Na ko lingate, ninga à l'époque to zalaka na ngo. Na lelo. Comprendre, il faut na mi retirer, na mi battre la corne. Pour ngamo na tata ngamo na maman. On comprendre. Sikou. Là on mi bate la corps so ba ke nini na bino ba comédien ni ba sa bo sa mitema mabe bozo sa donc bo sa système à gamme pion o ekebo o esa bo donc bozo tata bilo yango no monde ke non na mi bate la yango esa raison ya ko se méfie na ba comédien yango na ba ninga na o misala mais bible lo bangoti et biso moni liboko wana eza bientôt sani fukata mais faut pas ça peut conseil tant que grand frère moi conseil za la ba petit frère bozo se méfier maman tiki RDG Tolobaki. Tout le monde, artiste et Banzamba Zali. Pasteur Mayata. Jean-Paul Mayata, Yango. Vous comprenez? Il faut le comprendre, non? Ma besoin ma casse dans le théâtre. Vous comprenez?
je laisse tobengisi campagne na monene toye tosambeli nzambe après prière nango bibembe bandi de feu bano ba position santé koti makasi batika tapi batika tapi so batika tapi ça va tapi ne l'accès ah yo ye baganga na batika tapi oh so ba bana tapi yo ye bi ke bana tapi c'est que yo pose qui dit nombre bo so na la na longo na tapi mais yo pose la moto te nzambe nde moto moto te nzambe moto mino mo bo mo na cher internaute pour comprendre que quand le Seigneur a dit botika tapi ba comédien botika tapi donc allez-y comprendre faut comprendre ngane na sabona comme singate donc il faut y a comme sanga taper ça nini pour ya ba ka sala ki wana atiki na ye so tapi on ngene ngina ye ba tapi to tika tapi to ça ni bayebi ba yo mo pe na zano yebi tapi tenga ebite na yebi na tapi te tapi anda ko peut-être au pangusi makola au côté peut-être bati ko fuka mela satan ah bon bati ko fuka mela satan bati ko sa la satan pour na ba venir ezala tout droit donc so ba comédien ba so non landa bien so ba comédien ba okufa c'est que eza na bato ba fuka mela satan ya ngwana ba okufa ninga nzambe alongolaka mutu on comprend koloba te no tolobino ba artiste comédien système akisi te to pe sa conseil na baye basalelaka ba déposer on comprend toza na temps oyo toyeba te ngonga oyo tokomi kokota nango l'an 2022 tokokoma te mosu 21 mpe beti te ya nzambe mpa boyi mokili na ye akomi na mécha déjà comprendre mécha eza makasi bon comment Seigneur koyoka ke Pululu akufi na sûr que leur oyoki que Chiko Pululu akufi et dérangeaki quand même est-ce que ozaki tayaro kitana na kitambo sika bande kovanda olanda moi explication akufeli na nini pour expliquer ba biso mutu to soira non batan okende te tando ko ngala sika maman bino ko bona media bino faut ko manda vant te bi yo tant que artiste comédien ko tout na petit na akufi na nini esalaki déjà ba innocent déjà to akufi non ça kitambo te obeti to te na genda te ko koma na ngande lelo na lena ngape na kinte ko koma na ngape ga lelo donc na na maoke na na ngate o polémique mo boye o eloko mo boye te na ba jeune ozalo ngate botika tapi wana nde déjà que ça déjà polémique po yo tangi pe muso ba ninga botika tapi bon botika fuka mela sata eza polémique te eza conseil biblique eza conseil biblique non le badana na museleke tanyuka na kota jardin na marque na nga na bima na marque na ngai on comprend système a tapinde botika bon banini sentiment na esa nini ya omona ke bato ebele bakoti pona ululu sentiment dans le sentiment de tristesse et sentiment de la joie c'est pour ponat tenga pona elo tenga za na mama esa nini kasi mama na nga rande petit na nga kei na temps où il fallait pas kende akei donc souci na nga yango merci lo basuka na comédien na famille famille biologique naza nango kutu te ana bana pe na yebi kutu bango te mais à partir ya bana comme c'est collègue na ngai toza capable na fondation tokanisa naza na charge ya bana wana ya kozwa donc charge nango en tout cas dans la fondation tokanisa si on a bien tous la communion cela veut dire tomi kota lo sambo moko oyo ekosunga biso na bino ke lelo nde tobanda komisa koro lelo ti tokunda obstacle moko ezala te puisque moni monguna satana aprofitaka na balere aboyi koprofita monguna satana cela veut dire bakotuka eloko moko boye babimisi eloko moko na internet basali bobolobobe epesi bamoto vraiment biloko wana tosi tokataki mopepe wana ezala te tomemana nanu boye ti tokokunda collègue na biso le reste on verra après. Bon, on peut l'informer que biso toza parmi bato basala musala na loyauté tozwaka te bato ba polémique ozi olikambo boyo bali yango boyo wana za ba genre na biso te d'abord tunte ba susu mo personnellement ba relation on a pour les alande non c'est relation entre acteur na acteur hein? Entre collègue na collègue c'est un artiste hein? Sauf que j'avais passé beaucoup de temps avec lui et j'ai lui aussi mis na ba scène belé et on en a partagé des idées hein? On a fait route ensemble avec beaucoup des histoires. J'étais avec lui à Point Noir. J'étais avec lui dans la séance de travail. Beaucoup. Bon, c'est quelqu'un au moins. En fait, dans le cadre, il y a art. Nous avons perdu quelqu'un de très important. De très important, vraiment. Je ne sais pas s'il y aura encore une autre Pululu, mais par la grâce de Dieu,
il y aura encore une autre Pouloulou à combler vide wana. Et c'est ça. Ok, et ça moi problème mon boy, et ça polémique mais ça créer moi confusion. Peut-être ils ont mieux placé pour nous expliquer en gros. Bande comme souci à Moka Banda, bah c'est pas la quitter. Pareil bino bo fing bango, bo minimiser bango et puis bo sundola ke bemamninga na bino bo ko fêter quelque part tout ça. Vraiment moi précision mon par rapport à Kamwana, les acquivement juste. C'est pourquoi j'avais dit avant la banda dans le baki bolimbisa. Cela veut dire bolimbisa ngeza par rapport à l'événement wana. Par rapport à on a le biki tous les artistes, nous ne sommes pas nés dans une même famille. Chacun de nous a la mentalité, na la réflexion. Les loyaux, je ne crois pas, j'ouvre encore une petite parenthèse. Tout pour citer les noms, tout le monde connaît tout binate. Et on était là, mais pour ce que on est sujet, on tombé dans le moulaï. Mais bande qu'on a biso bolimbisa, bino on a posé na biso, biso on a posé na bino. Moni soki na obseka muninga to zongeli to bandoko loba makambu kili bona eza mabe bolimbisa vraiment bolimbisa boza ba famille na biso to abino bo abiso vraiment boza na biso de cœur to sangana to sali sanga moko boy potolela ndiko na biso bokomona ba image kaka internet to ko transmettre bino ba image boluka botalango en bonne et due forme botalango na isengo po lobi nango. Si vous avez une erreur, et là, vous avez constaté erreur, vous avez un téléphone, vous avez yo, tu t'es comporté, vous avez un bé. Si vous avez manqué bien, ah là, ne généralisez pas tout le monde. Tout le monde, chacun de nous a sa façon de vivre. Hein? Mais Bolimbisa, c'est quelque chose qui s'est déjà passé et il y a qui est erreur. Encore une fois, pardon à nous. Ok, question sur les arabes par rapport à la place au Bochele Bembe. Bana Kisasa, quand même à la place que batu nyonso ya Kinshasa bakoma facilement, mais mingi bamoni que place Bochele ngwana vraiment epesi bango passe pour na koya vraiment salami ndeni ko bandi comme tout le monde bolela bona ba centre ville tout ça est vraiment. Papa, sozana souci ya ndeko na yo. Neti ngana za biso na souci ndeko na ba biba tie ya tana maluwe ka bembeza kuna. Soki na lingi de kuna sani na Hollande. En fait, tu comprends bandate to comment l'esclave a expliquer à batu ba étape yo pour ni bolite et puis cette différence là ça vient d'où? Nous au moins la corporation na biso ANTPC, Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ils sont dirigés par le président Massoumo. Nous avons fait des démarches en commençant par le stade Fikine, Zo au palais du peuple. Sur de commis, l'autorité compétente va répondre biso. Est-ce que tu vois la violence? Tu vois la violence, chers amis. Tu vois la violence, tu comment qui tu sais stade babi impossible. Fikine, n'en parlons même pas. Zo, il y a des travaux. Oh, tu peux parler du peuple. Tu vois, tout ça te vend, te réfléchir. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Toquer vite la famille, na bande comme tout sangani. Allez, toke malamoko na oyeza facile to sololi. Merci beaucoup na apport à président Sai, puisque lui au moins a pesé qu'il lourd d'aller voir le bourgmestre en traité salami pas pesibiso stade à Vélodrome. Papa, quand la moutou na stade à Vélodrome, na ko la moutou na palais du peuple, na ko la moutou différence c'est ça wapi. Est-ce que tant que la moutou n'a pas na stade tu as un stade mobile, mais tu as une partie. Dans une partie, on a de terre de Vandaga. On a appelé, Bobimou, qui est fait l'autre. Là, on est vraiment sécurisé. Tout le monde sait voir que, Oyaza. Hein? Évitons un peu de polémique. Arrêtons-nous un peu avec ces histoires-là. Et, Bilo Bachen, il y a Internet, et de nous, de ne pas envoyer aussi, nous les acteurs, on a la question, Pobino, Bosali Boboua, qui t'en pas directement shit. Réponse des autres et ça m'a bien. Évitons sur ça, poser la question normale. Demandons-nous, les cas et tout, poser la normale, évitons la polémique. So boki mutalobaki. Mutuna polémique pour ça, mais le bani mais yo le baki bozaï boya ponanine. Non, il y a question de la polémique, il y a quand même qu'à préciser bandeko oyo, baza quand même des informations, mal informé, il y a un préciser bien que vous n'avez pas vu, nous sommes pas polémique. Mais c'est ça, quand il y a un habité, début de la je crois, ma précision de ces alliés, ma précision de ces alliés, les Andingwana.
eza ndenge wana oyo baolanda biso bayeba programme eza ndenge wana kobimawa place d'artiste comme d'habitude. Par là, nous descendons vers Kwamutu et donc pas tout exposé corps, sauf imprévu. Je ne sais pas si on a modifié le programme derrière moi, mais ce que je connais, c'est ça le programme. Batapoto bakosonga biso te donc les abonnés na chaîne na bino na comportement mabe bino ba artiste comédien ou afficher na tango matanga ya pululu na bito pona le président na bité sur décision batapoto na salon ndeni non bato ya nani ya poto bazwaka kaka ba décision na bango mais exactement makambo eleka na kati ya mboka azaka bayebaka te ou soit soki bango bayoka ba information comme la bango eza peut-être ba information moko masqué ba fausse information ozo comprendre bango bakozala kaka te lokola bambwa soko nyati mbwana mukila boya suyo mbala moko soki banyati bango bazwaka pe temps ya réflexion ya kozongisa nano makanisima basala nano ba analyse avant ya kozwaka décision. Vous comprenez? Pour bateau bango basonga c'est ça ka bandeko na bango ba congolais te ezaka bandeko na bango ba congolais bosoko bango ba komona ke batunga biso bandeko na bango ba congolais te ça va ba tunga ka banani ba français ba américain ba belge na ba hollandais ba tunga ka bango soko ba monike moya ko tunga biso on bango ba congolais ezate bango ba tunga ka bato kuna et que ça la paix kutuma beza droit na bango c'est la démocratie non. OK merci moi ezate ke basilika kaka boye bo sali analyse et l'autre côté bozwaka bazaka pression ko zwaka ba décision bosoko ba yeba kana so décision mso bazozwa eza ya mabet ya lokuta to eza ya solo. OK merci. Non to sangisa ki ba leader pe bazali ya ba groupe mususu et ainsi que bana na bana biso moko pe ba yemba ki donc to sangisa ki tendance nyonso to ki pas quitter vraiment bon tu es biké ba blora modèle wana senga mambongo besoin de financement to ça qui ndenge quand même pour ko réaliser non babi elo nyonso soko cheka volonté au réaliser nango reka na mwa mukeka ko tozana ngo on s'est démerdé to 5 na bandeko pour ezangaki to compléter ka de peur que eloko wana eleka vraiment malamu. OK message nini okoika scoper ça na bandeko mususu o bazolanda bino à partir ya Uganda tout ça. Ouais, message ezaka tolela na baye bazolela lelo to asko na mort to epoto bimisa nzoto ndeko na biso ta temps esali na mort ba to sali banzembo to lobi mena oyo tozo kesko na ko chiter na okende ko kundae bandeko pe ba libanda liwe zanzela biso nyonso malgré ba rimer o boyo ki tout liwe zanzela biso nyonso yo pe mto tala ngai okoleka kaka na nzela yango wana alors inutile babito mibatela biso ba auto tikali tika ba we bakunda na bango ngam na maki na hôpital donc ezaka te photo lo bakanyo so c'est pas important azan hôpital bien fera grâce ka yoka bien voilà maman chia ko pas malade on a des informés surtout aux informations pourquoi pas tout une thérapie maman la biso c'est pour programme bo sali ndenge nini mbutu ko bimali sosote. En tout cas je n'étais pas proche de Chico Kululu et voilà na linga ko wele la pe makambote je sais que groupe na ezali groupe place Aouta qui passe à ezali ANTPC ezali je pense que bazako sont organisés mais cotisation tout paie ça déjà de sorte que tout qu'on a biso bien voilà moi la fin ko kozani pona matango de ba condoléances kaka na ba fan nyonso balingaki Chico Kululu accueilli mais l'artiste ne meurt pas a rotika la kaka kati na biso à travers ses œuvres merci beaucoup merci Jo. OK Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm, 16 mm, 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,